Dossier Zali, dossier à Maman Olangi. Ah, Ogangi Nanda Gosika na lobby, dossier à Maman Olangi. Maman Olangi na papa Olangi. Bah oui. Nzabe sa benga bango. Kasi kombo na bango za monene pote église na bango. Etika les ako sambela na lopango ya bato. Bakolo nango babimi. Bakwei na mabele baleli. Na yo ki pasi. Nazali obligé sans prix sans argent. Koyoka bango. Bango pe bape sa makanisi. Eloko ni bango bamoni. Kasi avato komo wana. Na lingito kamata ordonnance présidentielle. Oyo ba nommé auditeur général ya FRDC. Il s'agit du général lycéen René Likoulia. Toka matape élection à bureau définitif ya Sénat. Belema mibale. Toza kozonga. Pote botala. Bandeko basio baye kokwela ngai awa. Baye bisangai na bino likambo nini bango bayeli. Pasi na bango ezali nini. Justice. Bango baza ko akizo be justice. Lantere eza na makambo ya justice ndeti na bango bayeli awa. Alors, appareil judiciaire nyoso baza kolanda. Ba conseiller mokonzi mboka ba kolanda. Population pe aza kolanda. Makambo bango bazolo beza parole d'évangile te. Ba kolobo bango baebi. Oyo bango bato bayeli kolukanga bango baebi. Kotalete ba oyo pe bazana makambo su ya koloba. Bakoki pe koloba parce que bango bakolobeza absoluté ezaka ka partie à vérité ou bango bazomona geza vérité. En image ces deux éléments se retrouvent après pour continuer. À tout à l'heure. 3 ordonnances ont été signées par le président de la République. La première ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21008 du 25 février 2021 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux. Vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Est nommé au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo l'officier général dont le nom, poste-nom, prénom et matricule suivent: Likoulia Bakumi Lucien René, matricule 16 18 71 81 74 22. Deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 21009 du 26 février 2021 portant nomination d'un auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Article 1er. Est nommé auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo près la haute cour militaire, le lieutenant général Likoulia Bakumi Lucien René, matricule 16 18 71 81 74 22. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le jeudi 25 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le jeudi 25 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Enfin, la troisième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21007 du 25 février 2021 portant nomination d'un directeur national des Jeux et de 6 directeurs nationaux adjoints au comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Le bureau définitif du Sénat de la République démocratique du Congo est désormais au grand complet et tous ses membres du bureau sont également connus. Les votes organisés ce mardi 2 mars 2021 a vu notamment Modeste Bahati Lukwebo être élu président du Sénat. Pour sa part, la sénatrice Carole Aguito a été élue questeur de la Chambre basse du Parlement. Le membre nouvellement élu vient donc de rejoindre le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, c'est le rescapé du bureau Tamboué. La composition du bureau définitif du Sénat se présente de la manière suivante. Bahati Lukwebo président, Sami Badibanga premier vice-président, Mosaï Sangoma deuxième vice-président, Michel Kanyumbu rapporteur, Boulang Sung Nathalie rapporteur adjoint, Carole Aguito Kester, Ida Kidima Kester adjoint. Au terme de l'élection et de l'installation du bureau, son président, le professeur Bahati Lukwebo, a clôturé la session extraordinaire de février. À noter que la session ordinaire de mars s'ouvre dans quelques jours. Très bien. Alors, Tozashiko Kobanda, Nazo Yamba, famille Kutula,
bandeko baye kotala biso awa bango moko nde baza koloba. Mama mbote papa Sango oyo ozoleka oza en direct bazo enregistre biso te ndenge ozoloba boye na ndako bazolanda doza na eloko ya kobandela te ndenge olobi boye na ndako bayoki oyoki. Mama mbote papa Sango yo mpe oza malamu na ngolo ya Nzambe ça va. Mama mbote na yo yo mpe mbote hein? Très bien. Na yambi bino awa po boza na makambo ya koloba boyebisingaki bozali na makambo ya koloba yango nde na yambi bino awa biso mingi tolobaka mpenza nde politiki kasi lokola likambo ya justice ezo intervenir na kati namoni mpe mwa politique judiciaire eza na kati na ntina wana nde napesi bino maloba po boloba na cadre ya kodenonse nazosambisa bino te bino nde boza na makambo ya koloba nakotuna bino mituna bino bokoloba pote bakonzi bayoka pote population à comprendre ce qui moi mabe ezali bakokosalisa bino na likambo wana mais ezali kosambisa te. Je voudrais vraiment donner des précisions par rapport à ça. Nayebi ke dossier ya mama Olangi ezali très sensible ndenge na koloba boye ndenge bino obisa ba vérité awa okoyoka bato bakobimisa ba démo ya sirène des eaux en direct awa donc nayebi makambo na bango ndenge yalaka boye kokutana na biso bolobi ke likambo na bino ezali likambo ya lupango oyo ya bino nalingi nayeba oyebisa bato nani azali mokolo lopango oyo ezali na 17e rue na numéro 20 commune ya Limete esika fondation Olangi asalisaka baaktivité ya bonzambe kino na mokolo lelo mama Olangi na tata Olangi bakufi deja kasi tokotanga po kombo ya église to pe ba fondation na bango etikali ya kombo na bango tokotanga bango lokwa bawete kasi ya misala yango etikali bino na bango boza kowela nini lopango wana eza ya nani betala bisolo. Merci pour la parole papa Sango. Lopango wana oyo fondation Olangi ezali na kombo ya David Sefu Makambu ezali ya biso eza ya bino. Oui. Bino boza banani ndenge bovandi ya bino boza banani bango zela mibalo bazali bana ngai nazali koko yo zali koko. Oui. Ya Sefu Makambu ya Sefu. Alors nalingi nayeba mikanda nini oyo bino bozali nango oyo peuple congolais azali kotala parce que kolobalika mama Olangi ezali sekite na papa Olangi mikanda nini po okoloba te lopango eza yo na monoko esengaka moto aza na mikanda nini obino bozali nango leta ayebi ekotalisa te lopango wana eza ya bino eza ya fondation Olangi te ya liboso tozali na mikanda ya certificat d'enregistrement oyo cadastre apesa Sefu Makambu yango oyo naza nango a certificat eza ya mbula nini depuis 1981 donc 40 ans 40 ans depuis bozwaki certificat depuis aza certificat alors comment okoki koexpliquer arrivé ya fondation Olangi alors ozo reconnaître que lopango wana ezali lopango na bino selon yo beta lisolo bato bayeba église ya mama Olangi ekomaka wana ndenge nini botekelaka ye bango bakamati po ekoza lopango bino bozali na certificat na 1981 ata na même année boko kotekela moto mosusu to pe mbula mibale to misato bokoki mpe kotekela moto ndenge nini ekomaki fondation Olangi bakende kovanda na lopango bino bolobi eza ya bino totikala jamais côté qui c'est la fondation lopango tozali na contrat de bail oyo ezali oyo esignamaki entre monsieur Sefu Makambu na fondation Olangi Wosho yango oyo pe toza nango a oyo eza nini oyo ezali contrat de bail oyo esalaki que fondation na biso bafutela na kati ya lopango eza na 17e rue yango eza na problème ya koloba c'est-à-dire eza boye soki na yoki makambo yo zoloba lingi koloba que lopango ezali ya bino tout en étant propriétaire fondation Olangi ayaka osenga pote akoma locataire voilà c'est comme ça qu'il faut expliquer beta lisolo ndenge ezalaka so ezangi masolo mozo ndeko koloba beta toye apote papa Sango
na oyo na suki yo kobakisa na compréhension ya texte contrat de bail yangoyo pièce contre pièce contrat de bail ezalaki na 1997 na 1997 ndeko Olangi oui baye epai na bino oui baye kosenga babanda kofutela yangoyo nde ba signer contrat na no contrat yango wana. Entre les sous-signés, M. Sefou Makambu, résident au numéro 20 de la 17e rue Alimete Kinshasa, si après dénommé les bailleurs, et la fondation Olangi Osho Asbel agréée par arrêté ministériel numéro ARR numéro 925K bar ministre bar RI G8 GES 96 du 6 novembre 1996. Représenté par Madame Olangi, ici après dénommé les preneurs. Il a été convenu à arrêter ce qui suit. Les bailleurs donnent la location, tout ça. Donc je vois. Pour les preneurs, Madame Olangi Osho, Maman Signagate, Moto signa par ordre. Hein? Ah, Maman Moto signa. PO par ordre, Madame Olangi Osho, Mama Yemoka Signaki, pour les bailleurs, Sefou Makambu. Bangonde Batuba Signa, Namonyango, Eza le 14 mars. Non, Caché Zaliao. Le 14 mars. Caché Zaliao. Bon, l'Ikambozate, Nazo étudié document, oui. L'Ikambozalite, Nazo étudié document. Vous allez République démocratique du Congo, cabinet à greffier. À Gotanga Mondenge Zaleo. Ils ont un document. Bokende Gosamba Nango kuna l'étendue à Gotuna Bino. Ah, ils ont justice. Alors, Ndeko Mama Olangi aye panabino. Aye ko futela et panabino. Kasi aye ko futela. Lolenge nini eko magebino bolo ba lopango wana elongwe panabino lopango wana ekomi ya Mama Olangi. Ekoma kanini? Beta lisolo bato baye ba moto ayebita ye. Papa Sango. Tozokoba. L'air Tokomaki na 1997 wana contrat de bail ezaki signé fondation Olangi pe ebande kofuta mbongo na ye ya loyer régulièrement ti na 2001 de 97 à 2001 abanda kofuta mbongo na ye normalement abanda kofuta combien $3,000 par mois. Zela na rotuna yo soki yo mutozana tanga koyepa no kozanga pe makamba koloba abanda kofuta $3,000 oui par mois oui afuti yango de 97 98 99 2000 2001 OK voilà. Et puis après koko nanga Sefou aye kozwa cop mongo na ba américain po ba ki ko proposer ba charpente o ezali wana ba kutango bongo na kati ya fondation kutango na kati ya lupango na biso. Donc Chanimeta Mutayaka tozana ba reçu nango ti lelo ndenga ki ko instaurer et ko installer ba charpente wana. Alors ezalaki na idée oyo grand-père na biso azalaki nango plus tard. Na 2001 wana ayo kozwa cop na ba américain pour asala ba américain basala abattoir moko ya munene na kati ya lupango wana. Aye komona fondation ayesi bango non ngai naye pa na bino nazwi cop na nga moko na ba américain poto ya chômage pe pourquoi ba chômage ba leke belé dans le réduire ata mwa nini baya basala entrepôt na bango awa epesa bato misala na kati ya lupango oyo naza na posa napesa bino préavis bolongwa bolibere espace na nga pour que ba américain bazala bakota awa. Fondation Olangi pe lobi na bango te ngane nazali awa problème ezate pe lopangu ezali ya yo yango préavis bapesaki bango yango au préavis bapesaka fondation Fondation Olangi Osho, notification préavis de 3 mois en vue de la résiliation du contrat des bailleurs. Précieux, il y a un problème de son, hein? Il y a un problème trop de bruit là. Notification préavis de 3 mois en vue de la réalisation de la résiliation du contrat des bails avenue 17 mars bail avenue le 17 mars 1997. Nous vous informons qu'en conformité avec les stipulations de l'alinéa 2 de l'article 2 du contrat,
des bails avenus entre nous le 17 mars 1997, nous avons pris l'initiative de résilier cet acte, matérialisé par le présent préavis de 3 mois prenant effet en daté du 1er avril pour expirer le 1er juillet 2001 au plus tard. On voudrait bien, dès réception de la présente, prendre les dispositions utiles afin de libérer les lieux 17e rue à la date si indiquée. Les droits et obligations réciproques continueront d'être respectés par chacune des parties paiement du loyer jusqu'à terme du dit préavis. Nous restons à votre disposition pour la restitution de votre garantie locative, 7 500 $ moyennant constat de lieu à l'expiration du préavis. Veuillez agréer, messieurs, nos salutations distinguées, les bailleurs Sefou Makambo. Ça, j'ai vu quand même ici, hein, vous pouvez le voir avec moi. Je n'ai pas lu autre chose, donc c'est ça, vous pouvez les lire. Très bien. Je pense que vous avez déjà lu. Merci beaucoup. Alors, on va évoluer. Finalement, et comme que vous pouvez préavis. Il y a préavis en Westili, mais c'est Foupé à se déplacer avec le Fondation. Mais non, Ndengenini, Bino, préavis, et Sili Boniko Bimate. Fondation FC, bah moi que non, vous allez à toi quand même église, si que la biso moi tant du sous to luka moyanini yakobima. Mukanda pe bango mo bakomaki yango yo. Église esengaki. Moi prolongation moké. Église à Sengi concerne l'affaire Fondation Olangi, Gabriel Koutoula. Ezali cabinet à Maître Ngomo. Ezan avenue Mot des Arts numéro 4930. Croisement avenue des Huileries, donc Kinshasa Gombe. Na Moningongo, donc Bavokanios Bakomia pour ne pas citer leur nom, mais référence c'est Ali 107 NTB bar EKK 2001. Mon cher distingué confrère, je viens par la présente vous remercier pour l'entretien que vous avez voulu accorder ce jour dans votre cabinet au sujet de l'objet mieux spécifié en concerne. J'ai l'avantage de vous confirmer la volonté de ma cliente, Fondation Langui, de prendre toutes les dispositions pour libérer les lieux au plus tard le samedi 18 août 2001. Je vous garantis l'exécution de cette volonté afin d'éviter de causer préjudice à M. Gabriel Koutoula qui est un ami. Voudriez-vous me confirmer par retour du courrier l'assentiment de votre client pour ces délais supplémentaires? Sentiments les plus confraternels, votre bien dévoué, Maître Ngomo Togbo Bangaye, avocat. Voilà la lettre Ngoyo. Oyo, ndeko, cabinet à Maman Olangi, baza, kosenga, pote ba pousse le bango mikolo, au-delà du préavis, au bango basala qui déjà, mokanda bango basengi yangoyo. Très bien, merci beaucoup. Allez, Moussous. Depuis, tant en agnon surtout, occupation illégale et bandawana. Donc ça après fait, l'être haut. Après l'être wana. Et commis les lolobi, ça fait 20 ans. 20 ans. 20 ans. Depuis 2001. Depuis 2001, loyer fut amaraté. Et là, comment côté, allez, c'est fou, avec la justice, ma démarche est bandit. Et ça fait 20 ans pour Bakata, Ikamouana. Na minute yo, toye, depuis le 4 juillet 2019, cour d'appel Yamatete. Au cours d'appel toujours Yamatete, Netoyebi Maramuna Matete, Blagite Kuna, Bakata décision wana. Na faveur, ya monsieur Sefou Makambo. Yangoyo, arrêt et bima. Na kombo ya, nous, au Rotangango, Papa Sango. On les arrêts exécution. Arrêt exécution, Oyo, cour d'appel et lobby, Fondation Langui, Libanda. Ba déguerpir bango, c'est bien mentionné, déguerpissement. Tu réserves ma copie partout, il y a ma signification à commandement. Si ma signification à commandement, chef de l'État, a saisi ton coma, totika bakise de réception en Goyekenda, tina présidence, poto ebisaï. Depuis le 4 juillet 2019, le lot en 2021, ils ont signé dans le combo ya président
Félix Antoine Tshisekedi. Béton. Donc, Tilelo. Tilelo, exécution wana et salemate. Pourtant, Exécution ezalaki na nini? Date depuis le 4 juillet 2019. 2019. Oui. Né na matete Kataki. Pote bino boso esika na oui. Depuis 2019, oui. Né bato bakobima te. Tilelo, dossier na minute oyo, totuni avocat, ote, eza na IG. IG kuna totuni, oh, te romona, n'époque ya 2020, toyoki kunote, IG mwesa lelo kote po, lettre ministre de justice, et puis ici, ba exécuter nini arewana. Et là que ça signé na combo ya chef de l'État Papa Sango. Pas plus tard, moi je suivi le PG à Conseil d'État. À l'obi na rentrée judiciaire na bango lobby pour na babilo ko yaba déguerpissement. Il dit que c'est signé au nom du chef de l'État. Ba exécution signé na combo ya nini te. Et non pas il y a procureur to ya nani. Ils ont signé na combo ya Yemei Fachi Béton. Hein? Président ya peuple. Wana Congolais. Le peuple d'abord. Moto asignaki mukanda oyo kombo na etunda ya Kasende. Abo na signature. On ne peut pas nous intimider. Mais il a été intimidé et puis il n'est plus en fonction là. Il a été intimidé. Il a été intimidé. On ne peut pas nous intimider. Mais finalement, il a été... voilà. Alors, je vais vous lire quand même le contenu. Hein. Je vais vous lire le contenu très rapidement. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre référence du 5 février 2020 relative à l'objet repris à marge. Il faisant suite, j'aimerais relever que pour dissiper la contradiction entre l'arrêt sous Abeti Babilo Ronae 4 décembre, Papa Mémorial de choses jugées, donner injonction au procureur général près de la Cour de cassation aux fins de ce pouvoir en cassation contre les seconds arrêts. L'examen du pouvoir du procureur général, ouvert sous RC 61/CR, étant en cours, il va dire que la suspension de l'exécution de l'arrêt sous RCA 11-2037 du 4 juillet 2019 s'impose contre la si bien soutenu l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires à travers son rapport contre lequel votre client s'insurge. Dès lors, tout débat engagé par les parties, surtout de la contradiction au nom entre les deux arrêts, ainsi que de l'autorité de la chose jugée, ne pourra se faire que devant la juridiction des cassations déjà saisie à cet effet. Par ailleurs, les différents temps étant encore pendant devant la justice, l'institution de la commission ad hoc préconisée dans votre pré-rappelé est donc légalement inappropriée. Veuillez agréer mettre l'assurance de ma parfaite considération, Célestin Tunda Yakasende. Oui. Donc, Tunda, le ministre Tunda, Oyo azalaki wana na ministre de la Justice, Alongwa, Oyo pe azali partant, na minute le ministre en question, il a aussi écrit biso tozaki document certifié, tosengaki na IG, place de na biso ezali, tosengi avocat komeli IG, asali document copie certifié. Yango pe za document certifié oyo. Ministre a komeli directement IG pour la lobaka kanenge. L'ancien ministre Tunda a combattu. Atikali na même sentiment ya Tunda. Tout justement. Oyo siko ezali zela. Mais namoni 3 documents ezali awo. Ça dit document moko ezali pour le vice-premier ministre, ministre de la Justice Bernard Takaïche Ngoubi, vice-ministre. Awa pe namoni papier musu ezali awa Azaria sur Ruberwa. Namoni pe Ruberwa pe ezali awa. Le bango nyoso balobi ka na langage ndenge moko. Ça dit bino boza na raison te. Ndenge ni bango nyoso bako clouer bino ezala ministre ali botswana. Biso tokozana na raison te, to sala droite, to yebelo ko moko te, mais to moni mikanda oyo cour d'appel. Soki inquiétude des alliés pour na koyeba vérité biso to ba profane. Le président de la République, le ministre Ina Kale na cour d'appel ya matete pour na luka batu oyo bakandaki arrêt
Ce n'est pas à nous. Mais les rebimi bapesi biso, bapesi pe ba fondation là pour leur signifier que bozawana il faut bimana lopango bato. Ba ça certifié na signification et commandement, ba yebisa bango. Biso to inventé te. Nazo zonge pa na yo. Otambola ki yo moko te, ozala ba bazali awa. Omoni makambo yo ezali, s'il vous plaît, makambo eza ba dossier za très sensible. Tolo bango na liste ki mingi te. Fondation Olangi Osho ezali fondation monene. Bato baza ebele basambela kuna na kati ba activité na bango pe ezali ebele eza parmi ba fondation ezali très stable au-delà ba problème bato bakoko loba na kati ngana kota te pour makambo wana etalingaité kasi esengeli makambo nyonso esala mana molongo na komekana no pe kokota likambo ngo pona ko vérifier ko eba réellement ce qui famille Olangi fondation en fait bazalaka ba locataire bakomaka na neni na koyoka na to koluka pe avocat ou po apesa moi version de fait na et ko permettre biso kaka poto éclairer opinion na boyi ko sala ba spectacle ya boyawa ba bomi famille Olangi na TV bo solo na politique assassin mama Olangi na boyi ba titre modèle wana na tika ko bango te bango ba lobby makambo lupango na bango ba ko senga ke fondation Olangi alongwa na lupango na bango ndenge bango moko ba yebi ba elaka donc ba botoli bango lupango na makasi kolanda na maloba na bango nde bango baza koloba sango alobaki sango mutalobi te bango nde batwa sango linga koloba na lobi eloko te bango nde balobi ah bango nde balobi ndeko ya mwasi yo za sera mwasi te kasi oza sere ya mwasi c'est-à-dire oza mwana mwasi basera mibali bazali bana baso balataka bapantalon nde basera mibali mais yo za sera mwasi mpo oza na robe yo za mwana epa ya sefu sefu nde tata na bino sefu nde aza sefu nde mokolo pango nde sefu yo siko oza koko ya sefu Akoka sefu. bon bino siko bana ya mokolo pango mbala moko ti makambo wana esalamaka bino bozalaka tata banda kobetela bino bokolaka deja boyebaka yo lobana na mwa likambo ngo malamu na oyo oyebi vérité oyo oyebi tozalaki komona nyonso oyo ezalaki koleka ndenge Maman Olangi azalaki kokende corrompre parce que le banga moi makasi ko bon mama le banga bazaka kokende ko corrompre nani abana corrompre partie adverse. OK Oui, bazaki ko corrompre natangu bayaki ko bimisa papa na lopangu parce que tozalaka wana babuka banda kutu même basoda bayaka bazoloba eza faute na biso te mais bino boza na bino makasi te toyebi na biso vérité nyonso mais boza makasi te koza makasi te lingo loba nini donc na mbongo quoi na ba moyen corruption ba enlèvement et salama ba enlèvement même na nzela boye papa ko bima ba bimelie ba barré nzela na voiture ba zuye kaka na nzela ba enlever ba kebwake na makala kaka pona dossier lopango kaka pona dossier lopango tata na bino sefu akufa to azali mais ma maladie atambolaka na ye mais ma maladie kokola en tout cas ba faire souffrir biso mingi banani ba faire souffrir partie adverse c'est-à-dire zolo bande famille Olangi oui mama Olangi na papa Olangi fondation oui banyokoli biso mingi bakangi bino mingi bakokanga babwaki mbala mona makala tokolanda boye non bakomema na njili tango baomona que famille ye balongoli ye wana bakebwaki na makala donc akosamba même pas papa na bino so na kutani na ya koloba akoki koloba pe azoloba zela nano yo lobi boni namoni yo zana makambo ebele ya koloba olingi oloba na kati ya likambo yo lobi boni nalobana nosemaka epa papa président to Tshisekedi asunga biso la problème yo ne tolakisi mikanda atala mikanda vraiment asunga biso po vraiment tokobla suka mamolanga nyokoli biso konyokola bandako nyonso ya 17e miru wana tozali bandako nyonso abuka bana kobeta kozwa bango kotyala bango na jip bakela bango mpo babeta bana mama leki na biso mpo aza te akeli matanga babeta ye lisoko ya monduki ti lelo oyo ayoka ka pasi
maman aleki na biso wana mais moye ka te toseka papa président atala biso na likambo oyo na mama Denise pour tolembi Maman Denise a ça dans la justice ta côté justice te betango Zela nazozonga pa na bino bozela tozonga. On va d'abord prendre ces deux communiqués natanga nyoso mbale et puis on va souffler un élément, on va revenir ici pour continuer. Pas de panique, nous sommes en direct. L'Institut supérieur d'informatique Chamilad, ISIC, en sigle, porte à la connaissance de ses étudiants et enseignants que les cours ont effectivement repris depuis les lundis, s'il vous plaît, les lundis 22 février 2021. ISIC rappelle aux parents et aux jeunes que les inscriptions pour les classes de G1, GD et L1 se poursuivent jusqu'à mi-mars pour ces deux filières qui sont informatique de gestion ainsi que réseau et technique de maintenance pour les cycles des graduats qui fonctionnent de 8h à 16h. Administration, réseau et télécommunications ainsi que conception des systèmes d'information pour les cycles des licences qui fonctionnent de 15h à 19h. Comme institution catholique d'enseignement supérieur, ISIC offre une formation intégrale de qualité basée sur les standards internationaux. À l'ISIC, il n'y a pas de phénomène branchement, pas de vente de syllabus, pas de frais supplémentaires pour l'accès aux salles ordinateurs, pas de vente de TP ni l'achat des interrogations. Nous sommes situés sur l'avenue Kikwit numéro 1, quartier Mazamba, arrêt Habitat ou Liolo, dans la commune de Mongafula, Kinshasa. Pour tout contact, appelez au numéro téléphone plus 243 817 001 839. Fait à Kinshasa le 22 février 2021, professeur Blaise Moussengo, directeur général de l'ISIC. On va prendre un autre communiqué avant de prendre cet élément. Suite à la levée de la suspension des activités académiques, l'ESMICOM informe à tous les étudiants inscrits et en cours d'inscription que les cours présentiels dans les auditoires viennent de démarrer. Sur ces, l'ESMICOM demande aux candidats non encore inscrits de passer s'inscrire au bureau d'inscription de l'ESMICOM situé sur le petit boulevard Lumumba dans la commune de Limete. Attention, outre l'assistance aux cours dans les auditoires, une tablette sera remise aux étudiants pour mieux suivre certains cours prévus en ligne. Notez bien, les inscriptions physiques ou en ligne sont toujours en cours. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web ci-après. www.esmicom.cd, Facebook Esmicom ou nous contacter au bureau d'inscription de l'Esmicom, 6 sur Petit Boulevard Lumumba entre l'hôpital HJ et la première rue d'Ilandos, à côté du pont dans la commune de Limete. Voici nos coordonnées de contact: 089 52 42 819, 082 860 33 18, 089 66 76 136. Fait à Kinshasa le 22 février 2021, secrétaire général académique Lukila Kalunga Patrick. Alors, Fondation Tosungana, c'est-à-dire vivre pour les autres, décente et honorable Tatiana Nembalemba, mwana ya kulutu na ngai, papa Molière azalaka kulutu na ngai, sikoyo mwana na ye Tatiana azali oya Bali Junior Nembalemba wana bazali bana na biso ngai nazali quand même kulutu funa zo mwa lokumu ata Junior Nzambe a élevé lelo a commis na assemblée provinciale mokonzi munene après pasteur Godin Poe kasi azali le kinanga na lingi epe mingi. Alors on va suivre ces éléments. On va prendre également réaction. Il y a monsieur David, propriétaire ya lopango. Il y a David Sefu, papa Sefu David yemoko mokolo lopango azako loba atakwa komi malade na likambo ya ndako. Et puis na koyebisa bino ndenge na lobaki ke vaccin ye kasi bozela bakozwa image nanu boyebi te ke vaccin ye bozela bona na beleme mibale wana tanto kozonga na yebisa bino ke vaccin ye pe bomona ndenge vaccin yango ekomaki lobi
Tango bazokende kozwa ngonga na yebaki pona monaki ba ministre na solo na bango tango bazokende kozwa ba confirmer nga pe bazu yango biloko wana ese komi bongisa loboko munganga bongisa loboko ba essaye non ce ba ko kabolo ba soso la société faut commencer avec le directeur basaki alo sona suka donner d'abord au directeur ba ko pesa bino don pensez d'abord au commandant c'est le général qui prend en premier ça va. Vaccin, le général commence. Vaccin. C'est d'abord le procureur va commencer en premier. Bino ndeba le premier, bino ba chef boko banda. Biso bangamba nasuka. En image, on se retrouve après pour continuer. À tout à l'heure. Sungana en marche. Une journée trop chargée pour la vice-présidente de la Fondation Tosungana, honorable Tatiana Pembe Nembalemba. Asalaki descente le week-end dernier dans le district ya Chango. Oyo ezali bongo base na bango. Fondation Tosungana. Ndenge mosaki komona bilili objectif ya tournée na ezalaki bongo sensibilisation na population pote basala adhésion massive na Fondation Tosungana pe atalisaki moto nyonso oyo alingi akoma mambo ya Fondation Tosungana ba avantage nini okoki kozala na yango soki okomi mambo ya Fondation Tosungana tolingi to structurer yango yango na ko encourager bino pour adhérer na Fondation na biso massivement par action au honorable azosala batu misusu ne batu bakoko profiter yango na biso tolingi te ke ba mama na biso a Fondation ba électeur ya honorable bazala frustré na sima boza na photo ya moto afuta asomaki carte à membre nae photo nae komoneza na ba tableau de cotisation tolingi penza ke ba mama opesi mo na yo o profiter pe na cotisation na yo o cotisation o tozo senga oyo eza pona biso te slogan na biso ezoloba nini sunganga ngapena sunga yo to sunga na biso nyonso biso toza ba membre ya Tosungana la Fondation Junior biso tozala toujours yango toyeli lelo photo ebele tozana besoin ya ba membre ebele to 2000 boye ebele yango lelo tokoki kokete lokola toyokaki mama Tatiana mama na biso so ya lelo yango tokoki kokende église te photo ya awa pona ba membre nyonso ya Fondation tokutala bango nakoloba eza na mingi ba perdre espoir na bango babande kubanga bakati bazwa ba carte na bango te mais lelo tomoni mama aye kotika ba carte na biso en tout cas vraiment to sepe po mingi vraiment ba perdre espoir na bango. En fait tozo sala tournée au niveau ya Kibanseke ya Masina ya Njili un peu partout de façon générale na Changu. Alors on a encourager on a remercier ba oyo bazo soutenir biso na ba action nyonso tosala yango tosengaki ke tobanda kosala ba carte ya ba adhésion mpona ba membre na biso ya Fondation koyebisa bango ba avantage nini oyo baza nango on adhérant na Fondation na biso Tosungana parce que ba avantage yango eza mpona biso te ba avantage eza mpona bango moko po slogan na biso ezoloba bien sunganga na sunga yo to tosunga na biso nyonso kamanga naza nango awa mpo nabengiseli bajournaliste eza likambo ya lopango na ngai David Sefu Makambo propriétaire ya lopango oyo na 17e rue esika Fondation Olangi asambelaki akola lopango wana ngai oyo aza na certificat na ngai depuis 1981 yango certificat d'enregistrement depuis 1981. Alors na 97 na signé contrat na Fondation Olangi mpona bata église kuna. Alors ngai mpe nakoka koboya te mpo nayebi ke église eza mpona biso nyonso nanga mpe kutu na préféraki nasandelaka kuna na église wana na 97 na signé na bango contrat yango nasinaki na Fondation Olangi bazali kofuta ngai $3000 par mois
bazo futa $3000 par mois et puis bano futa loyer na bango régulièrement na yego za marché moko na ba américain quand on a vu marché wana na américain wana bazalaki na besoin ya ko sala entrepôt ya munene sika wana na Afrique centrale ngana mona ngango ezaki marché moko ya bien parce que egodimine chômage awa na mboka na biso na Congo. C'est pourquoi na ndimaki nazwa marché wana epa ba américain na kei ngai moko ti epa ya ba Hollande na yebisi bango makambo wana ngalo ngai na vi marché na ngai na ba américain ko basala abattoir na bango awa na pesi fondation préavis yango il y a 3 mois na pesi bango préavis il y a 3 mois yango fondation a répondre nga lobi papa biso tozana likambo loba note parce que lupango eza ya yo go décider na lupango na yo ndenge moko muni voilà yo kana na fondation ndenge wana alors tant on a pesi bango préavis à 3 mois 3 mois ekoki babimite bango tellement balula ki place na ngawana pona bangaro ezala kuna bango bazotonda na ngara bavati na bango ezokota na lupango ezotonda na lupango bangaro bango bazotonda ba place mosusu ezotikala baluli place na ngama moye babime ezalaki te alors bake na justice bake kofunda nga na justice pona certificat na ngawana bon bango ba considérer que certificat na nga ezali faux certificat pour justice a condamné ngai bango bazwa lupango wana alors tellement tozana justice pe ya mboka na biso eza bien justice ya malamu batali certificat na nga certificat d'enregistrement na nga ezali vieille il y a 40 ans depuis 1981 alors justice amoni moyen ya koannule certificat na nga eza te bapesi nga raison na ngai na 5h du matin batindeli ngai bapeme basoda bapeme ya kankokolo baye kokota voilà bapeme bango oyo ndako na ngai yango oyo ndako na ngai yango oyo baye kokotela ngai na 5h du matin na ndako na ngai babimisi ngai na ndako na ngai na brutal bapeme wana bazwi ngai na ndako na ngai bakangi ngai babenote ngai moko mokola ndako bakoti ngai na conteneur mwasi na ngai na bana na ngai babimisi bango libanda ya 17e rue na Chani alors ngai kuti mpe nasepelaki mingi lokola eza randi na kombo ya président de la république parce que président de la république abimisi état de droit donc motu nyonso tu aza na raison na ye il faut azala na raison na ye parce que aza peuple congolais alors état de droit ngo nazoyeba te baza koaplika ngo ndenge nini parce que ngai justice erendre état de droit mpo na nga are ya kobimisa baolange ezali mais are wana naza nango ti sikoyo ministre na biso ya justice abloke are wana alingi kobimisa baolange te mpo na nini yango wana naza komituna naza awa mpo na. Très bien. Petit à petit, on va mettre fin à cette émission. L'injustice en République démocratique du Congo. Soki na ba tribunal lelo, okuta ba problème ezali mingi likambo ya justice. Surtout na ba héritage, to ba conflit parcellaire. Eza makambo ekobota. Eza ba tumso bazali ba expert na steliona. Mosala na bango ko botola kama pango ya bato. Surtout soki ayebi ki aza na bato makasi li na simanaye. Soki na limité, oki na ba commune, ba quartier pe belé. Okuta batu mingi oyo babotola batu mapango ba operaka mingi na basoda. Okoka kaka akamati terrain moko akateli général na. Eloko liboso basala yango na soka zui terrain apesi général, apesi pe ministre ndambo. Akopesa ba kondi 2 hectares. Même bato bazoyoka ngala ba ntsele kuna ba ebi. Oko concession oyo ba botoli bango mais
bapesi déjà 2 hectares, bapesi ba généraux, bapesi ba colonel, bapesi ba ministre, bapesi ba PDG. Ba PDG pe lokwa bazaka na bambongo na ba généraux ebele, bango ba boaki déjà mabele fondation Seban. Batonga ndako dans 3 mois, ndako setu. Jour yo kolonga procès po ya ba démolir bango, ba déguerpir bango. Sikoyo général azana 12 personnes baza ko kengela. Oyo kokuta que la bagarre, ça dit nombre ya basodo ba c'est comme ça que la plupart des bateaux j'espère que l'État kolande la makambo ke binyonso boko na yango boze la Bosolo TV lokola Bosolo ese bandi Bosolo TV BTV Canal 97 lokola yango ese bandi boko mona ba enquête oyo bomona na note boko mona ba bon so ina lobi mingi bakolo Bosolo bela mingi vanda kimia kota na Canal 97 ezobima nango sika boko yoka ndenge makambo ezali talaka ka ndenge yali programme esto bandaki mais tokosala lancement officiel ekosala mana showbuzz bato bakolata bilamba les autorités seront là tokosala lancement officiel basi andunda pe bakozala représenter bongo sikoyo tokobanda programme yo salaka TV na yo panzaka sango salaka TV ya musique zela siko tokotala ngana yo bimisa programme ngana zo bimisa programme tokotala tokomisa TV ya ba café ya kobetaka musique ya bato tokotala programme nini yo zanango tokotala okoma kotiala ba match Real na Barça programme ezate tokotala biloko yango ekomaki en illustration Covid-19 ezo continuer koboma esengeli toko bakolata ba masque toko bakosokola maboko to milengele pote nyonso eleka malamu kasi bakonzi finalement bandimi tomonaki photo mikolo uti koleka même docteur Muyembo moko pe azalaka vacciner libanda kasi biloko yango yo eye bakende ko kamata yango na aéroport précieux l'accès biloko wana ako l'accès na aéroport bazui yango eye bakopesa yango bato biso tozali 80 millions d'habitants kasi oye sika boye ezali nano 1,7 million mais koya penza ebele bato bakozwa kasi lo ya liboso ndenge balobi ko banda mokolo ya le 5 vendredi minganga bato bazobanda soki basilisi tokolanda préséance ba président ba assemblée provinciaux tokozwa ba gouverneur tokomata ba directeur ya ba DGM ba soda ba o bazana ba grade likolo ba sodo bazangi mais pas pété bango il faut bazela nano ba cabinet ba ministre ba kozwa simande biso tokozwa kasi ko boya komi batela te pona malade oyo ngala ko yebisa bino te po bato mosu ya poto ba bisinga bibo pe ki sape place wa vaccin ote ngala ko pekisa na zana compétence nini ya koloba na peuple ya zwa vaccin te na koloba na ba nini na koloba nini Israël azana munoko be moko na koloba nini yango wana ministre de la santé azalaki ministre de la communication azalaki gouvernement penande vandaki nesika wana ndenge bomoni wana biloko yango ekomi bungisa loboko na yo ya mwasi to ya mobali ukozwa yango pona komi batela kasi na yebisi bino bomi lengele Yesu akozonga alobaki marque de la bête kokoma na yebite loko ni nazo yebisa bino kasi bomi lengele kokendeza lisu musika te bomi lengele très bien alors avant aussi lisa nalingi awa c'est vrai ozobenga mokonzi ya mboka boko kotisa mokonzi ya mboka na makambo nyonso mokonzi ya mboka za justice te soki bozana likambo na justice esengeli elanda malolenge yango ezaleli soki bolongi soki bolongi te kasi bozobenga na mama Denise moto asala droit te mais akota na makambo aloke biso beétudier en droit tozali bosembe akoti te c'est ekomi likambo mosusu ofongoli papier na yo oza na makambo olingo bakisa olingo loba nini nalingi d'abord na bakisa tolandi biso nyonso tu papa na biso sefu ndenge bayaki kobimisa ye le 27 juillet 2007 dans la résiliation contrat ezalaki depuis 2001 akepe pa na bango basolo lio te tikela biso temps torobima tout ça mais na 2007 tomoni na 5h du matin bapem baye na ndako evandaki oyo bazalaki bamiso tozalaki na tobimi na barobe de ndenge babota biso
tozalaki bana mikeno mikolo baseri wana tozalaki bana mikolo boye tobima bongo bazolanda biso na bapene bakankokolo dejefa evandi wana biloko nyonso na ndako bazobimisa bakotisa destination ekoni ti lelo nasepeli ndenge bauti konomi auditeur général Papa Likulia. En tout cas lokola babi bakotambola elongo na Fachi Beton président na biso ya république tozosenga bapemu wana bato batambolaka na baaction civile ya biso toza na biso bacivile toza na biso bamilitaire bakoya kokotela biso na kata na binduki atalela biso makambo wana atelemela mpenza bato wana na auditeur général bokosengaki bakomi awa ngai mutu nalobi te eza signé babi nous Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à tous présents et à venir, faisons savoir, ce n'est pas mon nom. La Cour d'appel de Kinshasa m'a été séant en matière civile. Dit l'arrêt suivant. Ezana kombo ya mutute ya yemei. Ye mutalobi yango tozo senga bakomi awa na suka balobi boye na rewana balobi d'irrécevable na posa ya papa David oyo ayaki kolela na tribunal après 20 ans balobi d'irrécevable est fondé demande na ye l'action du demandeur David Sefu Makambu sous RC 31168 en conséquence constate la résiliation du contrat de bail intervenu entre les deux parties depuis 2001. Toloba Kiamou-A ordonne, coup d'appel à ma tête, fondation, déguerpissement de la fondation Olangi litigieuse. Reçoit la demande de réparation des dommages et intérêts et condamne la fondation congolais fixé ex Aiko et Bono à $100,000 américains, statuant sur l'action entière sur position initiée par la fondation Olangi, la déclare recevable mais non fondée. Bakendaki peut faire sa position. Cour d'appel et Boakiang. Depuis Cour suprême à l'époque, Cour suprême P, Tozana Mikanda Oyakataki, à l'époque, ils ont une cassation. Atindaki yango na tribunal pas de guerre bango. Tozana biloko ana nyonso tu. Lelo ba kozwa dossier ote batinya pouvoir en cassation. Pour Cour cassation esala lisusu nini? Mukanda yango ebimi ndeko sango. Supposons que maman Olangi a soutenu papa Olangi. La fondation. Nabi fondation. Supposons que balingi basomba lopango wana. Boteli yango motuya ezala 2 millions, ezala 3 millions, to pe 5 millions mais pas bandimi basomba lopango wana. Est-ce que vous allez prêt à vous céder? En tout cas papa, ce qu'on calculer 20 ans ya barrière. Bazone ici d'abord yango et puis tu es dans cadre de vente. Là nous sommes d'accord. Ça dit il faut avoir $36,000 l'année. On multiplie en gros par 20. Mais qui vous dit que non, on a loyer à $3,000? C'est ça le problème. Ah, mais comment? Bon, maman, tu as suka au lobby boni. Na stade veme asalaka matata pona bima ebongo biso bakutu na bazo wana mwa bato bayeli ebongo biso oyo akubima la matata makamna lobaka yango esalama pa mamolangi yango esalamaka pona ngai na lingai bafutela kuna te makamba sali na limete ko buka banda ko musa bato ni ba jefani wana ye 4-3 bakotisi biloko nyonso ndako bazali bandako yake ebele batatali la mingi bafana na bandako le pas famille mobimba et bango nyonso parce que trouver na rien biloko on se kende na basoda ce qui wapi otoyebi te bon se bata ndenge wana vraiment les charpentes wana tala ndenge ezali yango mutu esali bato mosuku ti lelo bayeba ke fondation la nyingi charpente wana ba charpente wana
Koko na biso yemoko, Chani Metal témoin. Nous avons des récits. Oh ben sera tous les charpentes. Bangar waneza biso bakuta ngonde yango pesaki bango posa ya kotika la ti lelo kuna. Ba te belé ba fa souci. Ba famille mobimba ndenge moni biso toye lelo. Pendant tout ce temps totikala jamais koleka. To baneko banga era kabila te. To baneko zela na moment yango lelo toyoki que non to komi vraiment na soukale arebimi. To moni ke na ba premier degré l'équipe to bi ke na deuxième degré ba ko kende. To tika non to le kate. Po ba ko gagner la deuxième degré dans l'équipe arebimi. Mais non, to vandi o te IG zo sala constat de ces hôtels là, ils ont sala boy au ministre lobby. Mais non, Tobita, tous les canons dans les médias, Pepe Congolais Mobimba, Aeba Vérité, chef de l'État, Ayokango, ba auditeur, ba nani, ba tunyo surtout ba procureur, ba yoka. Ba yoka qui fondation langue escroca bino le pango. Comment? Na minute za escroquerie. Toko lo ba parce que 20 ans na biso ba loyer, to sera lu sous-souté. Mais mikana wana la kisige, to lobi bien régulièrement ba ne ko futa biso ba loyer na biso. Si comme on a biso ezali wapi babi bo na sima olo baza on fa ba jeune ro ba sali bo ko kabango te pas plus tard na yoka papa na biso gouverneur à ville alobi peuple congolais na zo yebisa bino lelo na mandat ya Fachi Beton président na biso ben intouchable ezali susu te atanga imoko ndenge nazali ya gouverneur na bino soki na sali mabe na kokende bomona nga lisusu te nake kokanga ma place ba kotia ngai donc intouchable abenga azali lisusu te mais wana tozalaki tozo biba boye bozo banga ba kokanga bino ba kotina bino koko na biso ba papa na biso bazo banga parquet zui pas plus tard même kutu na 2020 aka ba uto kakai azalaki na makala papa na bino aki hôpital ba carré hôpital AVC salaki ye zoka taxi pe bazolanda ye na ba avocat banana mais na lobi pe na ba bâtonnier bata non di kampoana bâtonnier décision eza rendu na komba chef de l'État comment tierce opposition ba sali ba pekisaka ngote bien sûr mais comment expliquer ba avocat musu na kombo ya chef de l'État ba koyi ko s'opposer na biloko alors on va pas trop rester là. Basuka ezaka président atalela biso likambo yo po dans le temps bango bazalaki baza intouchable parce que ba soi-disant ba konzi moko bazalaki ko protéger bango mais lelo to komi na état de droit président atalela biso likambo oyo parce que to souffrir trop papa na biso azui ba matraque électrique à ce âge là ce qui te perda qui est nani alingaka zongisela biso papa. Très bien. Et puis mais papa sango na kati yote na yoki premier ministre lobby gouvernement na eza kombo nango warrior ya ba vaillant ba combattant ba ministre justice il faut luka o penza l'air et le lobby par bi aza ensemble na chef de l'État pour accompagner na nani nae na ba projet nae na vision nae. Mais ba ministre ya ko s'opposer na oyo ye moko chef de l'État ba rendre na kombo nae. Premier ministre, gouvernement na waro il faut aller la paix ba ba ministre. Oh yoko cha. On va s'arrêter là. J'espère que Bolandi Binomoko ndenge bandeko ba pesi ba version na bango pona bango ke lopango na bango ya 17e rue Ezonga pona bango fondation Olangi Mutu yiba bango lopango wana